Mokili mobimba bozota la le serviteur Nabino, le terminateur de la presse congolaise moderne Pegin Sasa. Na moi spécial urgence news au Ezaba Biloko na beta kasoki urgence ezali en dehors ya toge, en dehors ya plateau magique. Selon mes investigations, to sali pe to autres continuer ko sala par rapport à l'élection, il y a bureau définitif, il y a assemblée provinciale, il y a eu la Kinshasa, samedi le 20 avril 2024. Tout qui complot moko nenge salami, il y a bande konabiso ebele à quand il y a eu des PES parti au pouvoir. Tout yebi que IDPS zali est parti moko ya makasi, parti moko ya démocrate, parti l'Uni démocratie mingi, puis parti moko oyo Congo mobima boy ko ignorer IDPS. Mais en ce qui concerne l'élection au salama samedi oyo, likopa moko salami était pona bandeko o bazotanga comme ya mama Marthe mingi. Auto que n'est pas maman Marthe, maman talobaki boy, maman tapesa ki ben jonction. Autre que le cause la maman Marthe makam, maman Marthe azali maman ya ba congolais, azam même national, azali maman ya président, azali maman ya batunioso, batunioso, maman Marthe apona parti politique te, maman Marthe azaka apona batoni de peste. Maman banda ko yamba pe yamba ka pe a conseiller pe encadraka batu depuis abanda carrière na ye depuis asangana na papa Etienne Tshisekedi wa mulu le vieux mkonga koba kasi complot au salami ke bande mudeko bolingi bul opona boye nuire lisusu bande ko na ngai ya du progrès na derrière ba ya na assemblée provinciale. Ça la désordre, ba beta ba député, ba mobiliser ba wewa, ça la désordre, ceux qui ba député ba voter, mutu o bino mo précité. Nous sommes en démocratie. Na sengi na bino bande ko ngai botika ba député ba voter mutu oyo choix na bango etindi bango mutema na bango elingi. Là ba ça ba campagne bagundaki bakendaki na terrain na campagne yo pesaki bango mbongo mutika makambo oyo badepute baza libre ya kopona mutu oyo balingi epo lisusu bopesa bato aseni instruction ke bapesa bino badone mpo boyeba nani mutu avotaki mutu na bino te mpona boinvalide ye. Tozui badonné, tozui nyonso wana badonné on a zui na kopesa yango acquis des droits, c'est l'investigation on a sali mais na sengi na ba service pas à la réveiller pour descendre et ça la matin moko la samedi même moko de l'élection le gouverneur botika ba député pas à l'aise donc on va mettre ba député bon humilier ba député on va kemba ki na terrain. La propre moyen de l'élection. Chef de l'État qui est dans terrain. Est-ce même pour ça qui est que ministre, premier ministre. Donc, botika, l'élection, il y a samedi au l'Assemblée provinciale, et ça là en bonne et due forme, et on a réveillé le service et puis, les députés de l'Angleterre, tout ça, on a pour accompagner nous. Naza mutamutute, mais chaque candidat est libre, chaque député est libre, il y a qu'à voter mutu oya lingi. C'est ça la démocratie. Même pas maman Marthe, même pas chef de l'État, bah personne va te conseiller que boki na terrain, bobunda, nzama za nabino, nzama pa molabino, mais jamais personne va ordre moko contraire, jamais personne va ordre moko. Contrairement à la réalité, ils ont aussi une idéologie, il y a le peuple d'abord. Donc, vous qui peut ça, ça n'est pas lobby, nous ça, vous qui n'a la vérité, dans le cadre de l'urgence,
et puis tous on a lisu Nicolas lisu pour to ba Kinois pe to lingi ba Kinois lelo basa na présence assemblée provinciale ya mwana Kinshasa o ba Kinois baza ko pesa mpifo baza ko pesa poids baza ko accompagner oyo ba Kinois ba pesi ba député na bango ba instruction parce que ba patron ya ba député provinciaux eza ba Kinois oyo voter ki bango. La politique c'est autre chose par rapport. Mais en ce qui concerne les élections de la libre. Totika mutu na mutu, chaque candidat, chaque député provincial a voté mutu oya lingi na choix na ye. Kebo lingi na ba député ou kebo beta ba député, kebo beta ba député, kebo ko invalider ba député. Yo commission seni, yo commission constitutionnel to cour à cassation. Bon invalider sur ba député. Mais comment c'est toléré ya ngoti? Tout ça là, tout ça zimele. Premier épisode de la Urgence News. Si tu recommences la souka, même jour de l'élection, non ça la wana, natala, na zimele, na couvrir, na accompagner ba Kinois, na ba choix na ba obalingi avec impact na idéologie. Le terminateur de la presse Pegin ça veut dire rappeler la députée provinciale, la province ya Congo central, la province d'origine Nangaï, qui est barake parmi les candidats sénateurs oyo tozana bango boye barake candidat oyo nazo pesa bino candidat oyo ba peuple Congo ba bena Congo ezala ya ba fleuve lukaya cataracte basengi na ngana ebisa bino bo voter le patriarche et ancêtre vivant Papa Nabiso Pascal Kinwelo Lumbu. Papa Nabiso Pascal Kinwelo Lumbu. Ou boyebi kiye Kinwelo. Oh moi na beta bina solo bela ezate. Le vieux Kinwelo, patron des patrons. Azo ke nesena pour na mbongo te, pour na jeep te, tala bato to lingi. Même temps comme na Sénat. À côté bureau provisoire. Tu tiens sous poids à quel bureau définitif et que ça la bien makasi. Donc mutako boya kutu. Le vieux qui nous rasaté, pas ancêtre vivant, à la patriarche, homme d'affaires, aïe la politique pour accompagner Bakonziamboka, accompagner vice chef de l'État et puis Abanda déjà aider le peuple congolais Kala. Azam Congo et puis Webike Azam IDPS Yamakila. Donc ba député na biso ya Congo central mais l'homme na beno nyonso beno voter pour patriarche Pascal Kinwelo, parce que Anniké, le meilleur candidat, il a ajouté un plus, on a dit, il y a Congo central, parce que Anniké, ancêtre vivant, il y a Betou, ba Congo, il y a Betou, ba Bena Congo, Pascal Kinwelo, meilleur candidat, meilleur choix. Mais le manabé nous sommes députés provinciaux, il y a Congo central, ben nous voter patriarche Pascal Kinwelo Lumbu comme candidat sénateur, il y a province, il y a Congo central. Maton na ben nyonso bampangi na betu ba députés provinciaux, il y a Congo central. Merci.